choix d'un continent que toute l'Afrique. Balobaka eloko moko. Départ et à cause la fête de l'amour. Dakela ki sayi kete disque ezalaki ya Jibem Piana. Bato nyoto balukara ba dédicace pour ba dédicace bakoya et pas ya Jibem Piana. Pourquoi na lobi bon? OK. Na kati ya fête de l'amour. Bato bazo ba voko auto solara déjà kete eza clair. Jibem Piana pesa bato des vocaux na kata disque ne pas parce que ezali disque oyaye. Zonga na makambo opo parce que wengeza na discours ya bien te surtout na ba staff pe na bango yango na ke livre wenge et commandant ba consonne et belé par rapport ya voyelle. OK. Donc c'est ça le problème ngo faut te ba ko gérer ba ka mususu. Mais tozonga na ba futilité. Lelo mutu na mutaza patron na ndenge na ye, mutu na mutu abeta li solo te, mutu na mutu a gérer makambo na ye. Mais tolingara tozonga kaka na makambo le passé et ta que le présent. Malgré les sola wenge ezala malamu mais bato ebele batala biso lelo ebele bazara na bango. Tant na beta li sola wenge na yebisa bato et Guetteur a joué contre temps, a dit que ça joue contre temps 1995 na municipal. Ebele o batara na ba commentaire bazara na bango te. OK. Problème rectifier dans le côté. Non rectifier, na bi o rectifier. So on moni moto na niveau dans na bi so on moni c'est le zone ba discours on a ba discours à berrer o ba tebe ba comprendre. OK. Est-ce que ma wera vraiment rondi ma vraiment que na vie na wera robot na danseuse. Et voilà, fidèle internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette émission. Encore une fois, bienvenue d'analyse sur analyse. Kaninge zala katoye lisusu ko solola. Poya biso eratakate. Merci nabino bo zala wana pona kotala, pona ko soutenir, pona ko pesa biso ba force na moni bongo mayo star ya ba mayo grand frère depuis Paris, maman Césarine Toumba, la reine de Paris, la gouvernante bambote na yo na pesi papa Philippe Timalembe escalier à Lola, bambote venanga Raman Kota PDG Moshingombe, bambote belé sans oublier Sephora Nanga maman na Zouzou. Donc balobi la beauté fatale Sephora Nanga na pesho bambote Tane Keilos depuis Belgique maman na Zizou bambote na yo pire vieux Dems Moudika donc balobi boss Dems Moudika depuis Lyon bambote na yo venanga Nicodème papa na Bradley na Malous bambote na yo Pablo Kitambala balobi maison Kitam service donc ya biso eratakate. Merci beaucoup grand frère na moni bongo masananga ya tongo hein MP3 donc mouvement populaire donc manager esenga bambote na yo esiko zwamina madame donc yo yebika na pesho bambote mon frère. Merci na bino tout ba bozalaka wana Konistar Sage ya mboka est déjà sur place donc na lobaka bo serrer votre ceinture donc Konistar bonjour. Ouais, merci beaucoup. Bonjour, Max Ngunda, toujours dans ma Kamunenge Lobakara et Kenda Batu, et Tikala toujours Batu. Vraiment, merci encore, Koza Nasusu. Oyangaï, vraiment, Libota, Oto Lobara, toujours, qui est Takiba forme. Donc, il n'a pas ce bambote belé na Mosiko Zali na Bruxelles. D'après tes Pexi Tumba, n'a pas ce bambote na Mosika. Oh, yo, Zali, vraiment, et Kosa la biso vient, vraiment. Merci encore, vraiment, na bosse. Cisco qui tengele millionnaire d'Afrique, donc, Michael Jackson a tous les hommes d'affaires. Cisco qui tengue kolo ayeba koza na onyo tout ezalama bien. Boss papi matalatala matos kolo ayeba koza na yo dodo maziza motema Valentino maziza nakata Bilbao. Vraiment merci encore na Gibeko. Vraiment staff atmosphère nakata Portland na men kolo ayeba ko batela Gibeko motema Blandine Beko doki kolo ayeba kozana bino toujours nyonso tout et kozala vraiment bien ça la commande na kati ya staff atmosphère donc biloko et comme lo déjà na porte nyonso kozala bien. Merci encore na restaurant Afromix donc kolo ayeba kozana bino na kati ya Lille Hervé Falanga Edi Mosengo kolo ayeba ko batela bino amigo Jean Lutadila na kati ya Lille kolo azana yo nyonso ezala bien vraiment le petit tando vraiment motema ya Madalena Sephora Kolo Ayeba Kozana Bino, vraiment merci encore na Doudou Tando JPS Kolo Ayeba Kobatela Bino Bakamunyon Tezala bien motema alors Nzoko Paul B Yannick Dienga merci encore na Dani Ndouvoula Kolo Ayeba Kobatela Alino Kabouverdiano ezala toujours bino na mosika bozali rizibula fierté ya bana matete so na aussi na bino tango na kota na vuvamu moyen na tanga bakomba batumsu ezali te. Merci encore na Doudou Ayoka Vonvoyoka, grand-père Gauthier Mouteba na Pesio Bambote. Merci encore les sous na musika normalement na Eric Ipira alternative valable Gelor Manganza Jean Delo Jivin Spanda
tobongisaka makambo wana ekosala biso toujours bopeto na ndenge ke tata papa yo trésor bango oyanga ke yango wana déjà sina bongisi makambo alobi. Voilà, merci beaucoup Nabino Nyonso ba obozala kawana Konistar Sage Yamboka est déjà là donc toyeko solo la Konistar parce que aujourd'hui l'actualité nous oblige par rapport ya makambo zo kende nini lisusu yo ozalaka un peu moi véridique et surtout makambo ndenge zoloba ma plus na ndaku na bino pena esika bozalaka oza parmi bato okomeka pe ko éclaircir communauté par rapport ya ba makambo ndenge zo kendele Konistar to utaki komona le vieux Elliot Mondobe ou azalaka CG ya maison mère à salaki émission moko à salaki émission wana il a parlé de ton frère héritier Watanabe ou pazo sala musala na efere gola les artistes ya maison mère mais la manière où akendaki na héritier bato belé ba moni yango quelque part manque à respect pourquoi yakoloba héritier lelo il faut assimiler devant Ferré parce que Ferré gola c'est un chef oyo a konza bango na maison mère c'est un chef éternel lelo na musique quel que soit au héritier azolinga sala asa toujours inférieur il a Ferré gola et déranger pe ba spiritas et déranger surtout na héritier yemoko parce que a réagir na ba propos ya l'autre Mondobe. Tolobi eloko nyonso to eloti bondobe eloko liboso fasenga héritier Watanabe merci asenga ba frère cher de poule merci. OK. Tolobaka musique ya Congo ezali vaste. Eli kolobate sora dalaki secrétaire ya maison mère azalaki secrétaire ya wenge musique à 4x4 tout arrêté. OK. Alingaka kolingaka batu ne terete soki bakabeli asala ba faux discours eza malamu te parce que tolobaka respect oyo héritier Watanabe apesaka ete apesaka e quelque soit au faire apesaka il faut dans la manière ya koloba mutu nyonso to azali parent mutu nyonso akosala esika mutu nyonso to akopesa le meilleur na kwa na epo mutu na mutu azali responsable na kati ya orchestre na parce que na makambo nyonso tanga zoloba ke comme net na age Adolphe tanga zoluka a se mesurer na wera baza niveau moko te quelque soit ba beta na wingi. Est-ce que l'Ikoloba à sa trésor derrière la DOF Dominique faut passer un message? OK. À opesate. Soka za mukolo ba yeba ko boma moto. Soka yebi teta musuke courant entre héritier Watanabe et Kendala bete na Ferré. Faut yeba ko sopa mai ayeba ko pesa tolina baleki na bango. Biso to separa na biso lisu teke batu bazala na ba conflit na kata musique na biso. OK. To koma hotel mela makambo wana. Mais ta ketang yozo ko pelisa moto. Et tant que yozo lingo so para pétrole esika ke makambo eza malamu te mutu na mutu azali responsable na kwena ye il faut yeba ko tchaka kimia ayaka na ba polémique te na ba sortie médiatique moko be bidon il y a ba flatteur na ajoye akosala makambo wana te faut yeba ko tchaka ba pe ezala faire cher de poule ezala héritier Watanabe bazali baleki na ye donc faut yeba ko sopaka mai esika moto esani et puis l'état qui donne au pelisa moto le bon paiement mais tant on a problème ene rien na kati entre héritier na faire le roi net aux pelisa moto. OK. Okosopa essence na kata zamba yo mozo ena ngosusu na zora ne biso to kolite ki bolingo basali ngokala amour wana nyoso ba ko bongisa na batu o banoza nango bolingo bazalaki nango ya ba concert au monde yango biso na souci bazonga ndenge bazalaki meta ke susu eloti bondobe na ajoye ya kopelisa susu moto vraiment eza madine te o biso to kosepa na makambo wana tekete ya kolukaka ko kabola ka mutu na mutu dali responsable na kwena ye mutu na mutu azali na société na ye donc il faut yeba ko sopaka mai esika pesi moto esani ezopela donc o mutu yanga na we osala intervention yango. Namoni tweet moko zo circuler na réseaux sociaux oyo na ebité ce qui ça a été publié par héritier Watanabe ye moko to na batu na ye balobi héritier lobi azalaka bien na Kakol azalaka bien na Serge Mabiala azalaka bien na Bill Clinton azalaka bien na Celeo et na Babindombe azalaka bien na Bill na artiste belé atanga ba kombo Elliot Mondobe alobeli yango te pourquoi ko ya ko lobela lelo makambo oyo ezoleka entre héritier na Ferré gola a traité Elliot d'un hypocrite. Alors il y a pas Sage Yamboka jo moko alobaki na tuna yo question wana eza directement ya avait na biso Elliot mais yo mto répondre ngo tango dislocation ya wenge salemaki c'était plus JB Mpiana mutazalaki chef JB Mpiana mutazalaki na ba honneur nyonso bandaki ko recevoir par rapport ya wera. Mais tant ou bakabwana ki bakambo bazolo banazo comprendre te photo limbolaka tant susu message oyoze
wape mutu pe oza na mwa usu balobaka eloko moko départ ya kosala fait de l'amour donc lakisa yekete disque ezalaki ya Jibe Mpiana bato nyoto balukaka ba dédicace po baso ba dédicace bakoya et pas ya Jibe Mpiana pourquoi na lobi bon OK na kati ya fait de l'amour bato bazo ba voko auto solara déjà kete eza clair Jibe Mpiana pesa bato des vocaux na kata disque ne pas parce que ezali disque oya ye mais tant que bato ba na posa ba dédicace na bato bazana ba des vocaux na bato yo kete nazana ba nzembo na ko boka bato ba ko s'adresser pas na et pas na biso to sala ka intervention mais disque en général ezali à Jibe Mpiana OK il faut tout dans la clair que na makambo nyo tout temps ba beti li solo que azui ba message azui réponse oyo et pas appel tant que bako sala fait de l'amour que bato babane ko s'adresser et pas à Jibe Mpiana pas taki disque na donc ba ye ba ko limbo la ka pona ko transmettre message réponse na ezali bon pourquoi to lo ba kete wera na kata fait de l'amour à sala de vocaux Adolphe Dominguez à sala moko Blaise à sala 2 Pela à sala 2 Emile à sala 2 na bato bazalaki na taksha ba sala 2 à part ba fuite oye sengeli ba sala na papa wemba na makambe belé na banzemo mususu sala ba intervention que bato bazong sele ba cœur donc c'est normal ceux qui disent que sali ayo ba komona oza na espace ebelé par rapport à les autres oh ba ko sele lo intervention c'est inutile to yaka na makambo moko boeto wolela ka boye Tom n'est qu'à préciser, Tom sous message va pesa qui yo correct kolimbolate. À partir il a fait de l'amour, et ali disque à Jibe, yende muta kozo bataba de. Na moment on a Jibe qui a plus de projecteurs que Weranson. Non, le problème c'est quoi? Tout ça là ba polémique était parce que Tom a mis disque na yo. Jibe pena ça les gars na TV. Polémique était. Et on te zo ba Jibe pena zo le bagete, nga été wera ba sola qui n'avait des newa de l'école bozakla. Moto na muta sala ba disque na ye ya lobi na wera kete ouais mais ça te ka yo sala wera lobi na za prêter yo sala na yo mabeza wapi to zonga na makamba kala te to tala ka lobi bato ba robeta wapi et le zo pesa bato pasi pe ngai na olinga suko lobela ka makambo ya ba Adolphe ba Céléon na se pela ko lobana ngote po parce que eza distraction oyo moto aza na événement mo munene akalikile nini oza lobi na to ya na bato lobi ba robeta te ozo mona ngote ça vraiment ko déranger bato. Les a vraiment sorti médiatique mozama o abengaka Sedika Canadal. OK. Les a bateau ba retenir eloko moko te da distraction moko boye o ezoko mema bateau loyi ba osala rien, le bateau loyi ba robeta eloko te mais ba distraire moto aza na charge pas to robeta 9000. Est-ce que tu as réfléchi ou bien tu as raisonné? Tous en bateau. Donc tu aurais déjà bateau wenge se kabwana to tika makambo o ezanga mutu na makolo. Na ndenge fonctionnant donc tant muto ça na projet na ebo luka bo sangisa batu na makambo ndeti ndenge nini et si makambo eseleka tozonga na makambo opo parce que wengeza na discours ya bien te surtout na ba staff pe na bango yango mona ke livre wenge et commandera ba consonne et belé par rapport ya voyelle. OK donc c'est ça le problème ngo faut te ba ko gérer ba makambo mususu de tozonga na ba futilité lelo mutu na mutana patron na ndenge na ye mutu na mutu abetaka lisolo te mutu na mutu a gérer makambo na ye mais tolingaka tozongaka kaka na makambo le passé et tant que toza le présent malgré lisolo wengenge ezalaka malamu mais bato ebele batalaka biso lelo ebele bazalaka na bango ntango nabetaka lisolo wenge nayebisaka bato egete oyo azwi contre-temps adida kesi azwi contre-temps 1995 na municipal ebele oyo batiaka na bacommentaire wana bazala na bango te siko nga siko namonaka kete naza cher na makambo econcerne wenge dalingaka na nga kobetaka masolo ya bato ebele te pourquoi tolobaka bo elingi koloba te olali na wera nzela bolali na wera na bavoyage bovoyage na wera elingi koloba te boyebi ye moto akoyeba wera bien koleka mapata aza te. OK reprendre mais biso mpe toza na droit kobeta masolo ya wenge po parce que quand j'étais petit moi j'étais là na bandal na ozala na bandal à tout moment kete tozala na makambo ebele na bandal mais toyebi ke histoire wenge très bien parce que toomona makambo dynamique à chaque fois tozala dedans bongo wenge de photo yebaka ko différencier makambo ebele po toyebaka ko préciser eloko na eloko eza na ndenge nango nayebisaka bato ebele tozonga na testament wenge eloko wenge ganya zaiko eyaka moko testament tant babi lisaponge ba ndeko boyoka lisapo wenge musika malgré testament na zaiko mo esalama exactement parce que ba cofondateur na ba fondateur bazalaki batu oyo bazalaki le roi net ba staff to créer eloko to bimisi ba musicien ba fondateur so oké wana et que la chaîne à mon laï po ba tedi sukami faut bazala ba ari bongombe
faut bazala ba deve mwanda faut beta siko lisolo na siko ya wenge bazwa chance ya staff te ba créer loko mo mezali bango moko ba yebi ndenge ni bako pousser eloko na bango po ba yeba ko pesa siko yango mona ka siko histoire ya wenge ezalaka teti yango ngana yaka nango ndambu ndambu pona ko clécir bato nyonso ba yebi histoire ya wenge te to meka ko pesa bango chance ba yeba connaissance ya wenge na lo ba eloko ni bato tu ba beteki na wera na kati ya wenge ba yeba na bango valeur ya wera te bayebaka poste ya wera te na wenge 4x4 yango monaka ke bamemaka makambo ebele mpo baza mpe na histoire te eleko loba te ke soki oyembaki na wera obetelaki wera musique ozalaki na wera mpo yeba siko na hiérarchie ya wenge ke azalaka nani tellement ke bango bakutakaka wera bavandi baosala makambo ebelebele tolobaka eloko moko wera lelo oyo toosola bato fo tozalaka claire ntango bato babetaka wana ke vitesse wera ye na 1+ na kati ya wenge mpo parce que amindimaki mbeka premier médecin ya wenge avaka na makampane avant les autres nyonso autour ngambo ngo ezalaka ndeti nini wera akoti makampane na 91 Koffi Olomide azalaka na bandali jibe mpiana azwi ndako na Jean 23 na kitambo magasin Dide Masenga na Bangala makambo tu dobetaka betaka tellement ndima ba makambo wana pour l'année toyeba ko pousser musique na biso ba comprendre biso make toza ba noble na liste moko beto mema makambo biloko nyo tu bato desi basala siko bato ba yela biso masolo o photo yeba rozala na ba réserve oya mutola yango wana siko eloko mutu muso ko lukasa na ba sentiment ne siko etake ngana daga na ba frère mutu azalaki liki na kata wenyenga na ko betaka masolo na ete na salaka ko comparer na administrateur moko na olingo sala moto dans logique des choses que yango des faut yeba ko gérer makambo ebele o ezana makambo susu o bato bakomi koloba donc c'est inutile to betaka biloko na masolo nyonso oyo Konistar lelo ozo betela biso tu fais partie ya bato ya wenge to beta yango tolo parce que oyebi moi histoire wana mais lelo baleki na bino bano bobimisi na musique une partie baoza la déci par rapport ya la manière oyo bane ya maison mère balobi héritier Watanabe azali respecté te à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que héritier Watanabe a pris 17 ans avec vous maison mère, il vous a servi mais na ba makamu nyonso ekomaka vous prenez plus quand il y a ferré que vous rappelez-moi quand il y a moi parti à héritier. Votre maison mère mingi tango komaka ke problème o ya faire une héritier ba ozongo plus quand il y a protéger faire bazo exposer wata ezo choquer pe ba spiritas ezo choquer pe héritier malgré zo lobati. Tozala bato soko monique Eliot Bodombe. Soko c'est la discours na asala ngo pona ba sentiment na. Parce que photo dans la vrai. Soko zali ke oyebe ko zali ki secrétaire ya bato. Oza na parti prité o sala ba sortie médiatique mosusu. Bon lukarabo ya kana makambo moko be eza le madinité c'est inutile to vana na makambo wana lelo oyo eza susu baza ba travailler maison mérité bata maison mère lelo oyo eza ba dinara bazali wana donc ozo ba Jamaïque baza wana ba roi sabo baza wana ozu lokola ndetse nani bise na biso ba savota ozu lokola ndeko na biso mususu na nyoyo Michiga baza wana oza bato boko sur la maison mère lelo na le passé faut tout dans la histoire vrai yo moko Eliot Bondo bosala déjà cette intervention là on a commis une nostalgie na pesi faire yemba on faire abudarango mais tant que comme héritier bandi ko bongisa ngo pesi pe pesa makambo faire ko welela mais to linga ba double discours te OK eza kitoko te parce que tango zalaki déjà secrétaire lelo secrétaire au dans sous secrétaire te et liko lobate makambo nyoto lobaki que les la vérité OK ko linga raté au kabula rabat au zalaki secrétaire oza simple secrétaire lelo ka secrétaire te oyaka na ba discours te pose zalaki kala quand j'étais mais le présent et dans la réalité na la réalité to bato pesa le meilleur na bon oya mutu yango. Voilà, Konistar tolinga to tuna yo par rapport ya likambo moko oyo Seleo a répétera toujours na ba sortie médiatique ya Seleo au moment où azalaka na besoin a choquer wera ayaka na lisolo ya bombanda ya wera son na les bogards problème rectifier dans le côté na rectifier na bi o rectifier soko moni moto na niveau dans la bi soko moni Seleo azona ba discours on a ba discours à derrière o ba tebe ba comprendre. OK est-ce que ma wera vraiment rondima vraiment que na vie na wera robota na danseuse yo bi wera na bana bon mi balé hein o bi mi balé wera za na bana mi balé o moni na vie eroza na ba calcul soko moni moto face na bonne manière la façon de te vendre après wera botina Gisèle wera tikala kozala mobile à Gisèle
siko na bakalikili wana tango yaka na bakalikili osala na nene yo bula lokola neti okoki kokabola couple lokola neti ya wera na mapata soko ye na basortie médiatique na obongo na makambo ebele po ezanga nango mutu na makolo parce que biso toyebi ke wera par rapport ya bato nyonso baza na kata prophète Kinshasa na bapasteur wera ayebi kose comporter keki musicien na kata ndako na esala nini ezalaka te mais so omoni moto ozwa nango elokola neti ozo manquer moto indirectement mais ozoyela ngo na bakalikili mosusu parce que nde tovandaka nano boye eza lokola neti kosalir image ya moto oyo eza makambo abengaka ekoki tokotanga yango vie privée soki wera abota na Gisèle take wera abota na Gisèle te wera aza na mwana na Gisèle te bakowela nini te bo patriote azala mwana nani yango se mbuyaka bino lelo bino boza nango na bakalikili ebele ke bokende nango susu na patriote azali mwana ya grand frère wera oyo abenga oyo ave Jonas ave Jonathan c'est une fille biso nyonso ki chata mo tebika wera za na bana mibale parce que nenga se comportaka a se comportera lokola musicien te de conscience na ye a respectera madame na ye mais otali siko ke mutazo ile ba manquement de respect orochele muto baza na niveau moko te boza niveau moko na bato nyonso bolo wana bana misala mais tant que linga o vocabiliser likamo moko beloko ya ndenge nini to so conscience to pousser réflexion donc c'est inutile to le baka mabe c'est inutile kutu ezala pe première fois pour tout na question bêtise à bongo koni sérieusement za toto sola te tout na respect ouais ezala malasu ko tout na ngandeti makamu moko boya ba Gisèle na bananyo cheke mutazoa nango azwa ko chaka miel na kati ya potopoto c'est inutile koni sérieusement faute na biso te ça jamboka parce que le problème est que c'est le hasard répéter la même chose ya rolobake ayebi makambu ya Gisèle na Weranson. D'autre part, c'est que Gisèle na Weranson bazala en relation parce que c'est le fait partie de la maison mère à l'époque. Pour mon que motufa dans l'esprit, on est ma solo ba sans esprit to sauter. To na mambebela o sola o makambo e concerner musique. Ani anzaka tagi na zana makambo nyoso to wana o ezana makambo belebele. C'est inutile to yaka na makambo nyo to ko betele biso ba masolo morobo o ezanga nango mutu na makolo. Donc kata musique ezana o sauter. C'est inutile to kota na bala moko na makambo morobo o ezana kata mutumo ya na mitwa batute to vocabiliser na makambo ezanga mutu na makolo. Niveau ya mutu to lo bakaka riche na pauvre baroza ba mandaté wana makambo belebele. Mais so omoni musicien za musicien mais zo na makambo basé sans esprit c'est inutile to betara masolo na ngala betama musique. Tango yaka pa nango benga komboni. Koni ça jamboka. Ça jamboka. Bato muso benga nga historien lokwa neti ba Gibeko. OK. Reprends. Vraiment na pesi mbote pataki ba forme vraiment donc na présenter ga mes condoléances maman zali maman ya biso nyoto akenda tika biso pepe fataki na pesi bino ba mbote donc na makamu nyoto na ndenge zalaka joli mbala na pesi bino nyoto ba mbote na makamu nyoto tout na ndenge kendela vraiment que to zarama na masolo na kata na musique to to vanda déjà bato na bato nyoto tout o ba benga rete na zalaka na souci ya blandine pemba na likanki donc blandine pemba na seke azalaki mwasi ya mutu na kata mouvement des fois yebaka bato nyoto bayaka na ba dédicace basi mibali bazala kola ba client na musala o basala ka yango mona makambo bebe na bisaka edin sombo boko tanga makambo tena ba risibu la firita bana matete la to sera conscience so otali même moto azana humanisme akosola makambo salite ba question tout na o yokaki mais siko est-ce to sola on veut mabo kayo pe ko expliquer bana maison to ko sola siko aussi na expliquer déjà c'est inutile to beta makambo etikala rozala te oyebi ani anzaka oyebi ce qui peut ba no mamba we on bien te parce que ozama moto zo réfléchir te otuna nga bimake ne baboka tabu fati yo yebi na tuni ba question omoni ke yebi omoni ke oza la connaissance ya ani anzaka na tuni ozo bisanga makama wera ngo yeba ngo bien te tant baboka ba tabu fati baboka ba ani dembo baboka lokwa ndeti ba Mireille Leka baboka bato nyoto na siko batango nyoto foto yeba ba. Nous on parlera par rapport à l'article que vous allez publier. C'est combo ya ni anzaka ex ya wera. C'est inutile to bimilaye. Ozana makambo yo o bato bele bato beta makambo donc ils sont mona bato ba beta masolo na ba bato ba sans esprit. OK. Et mitu na bango e salate. OK. Ti ba boka ndeti ba yembi limbisanga ma Chantal. Yo so mona ani anzaka mama. Na tuni yo. To sola makambo la série. Si o mona ke ba yemba Chantal Suzela no so mona te. Siko ndeti nga siko so tuni nga lokwa ndeti wera yemba Chantal Suzela. Il faut ngana yemba Chantal Suzela.
Blanini pembo bayemba na so mona Batabu fatu to monate. To sola. Tabo ko mona non makambo to beta tabu ba réseaux sociaux ndenge za ki matalana makamone ekendela rabat. To kena osu na point B. Oya mutu ya lisusu. To sola na. Ogisine ngali, Ogisine. Omona mais tout peut être comme makamona siko so omoni siko ke bazo yemba bato ba obwaka bato. Bango bato bazona ba bêtise wana bato bango babwaka wa. To yebi bango. Donc ça na makambo moko lokola ndeti kete. Or si jamais musique nengene to luka moyen to rabaisser. Omoni komba mutebela so yebozwa na ba campagne moko bina âge ke bo déstabiliser bo luka ba couple bana bité. Obo sala ba jeona po yake bo sali réputation mo. Ba yuma o bazola ba masolo mo ezana mutuna mako. OK. Dato sauter ma page ngo dato beta ma masolo musique. Voilà ça Jamboka Konista donc azo solo la manager et Senga MP3 yoki Konista tozo soirara o ya biso. Konista même si li solo ngo lingi ko beta tema eza actualité nazo ya question na tout dans le Konista. Mais bi question na ngina tout na. Na yo eza bakabali ya bayuma. Parce que bozo beta masolo moko boye oyo en dehors de ça bakana et so basala bino bakana na maison mère. So basala bino maramanini. So ki bosala ba sacrifice na maison mère. Boye bisa batu makamonge sani. Et si là. Et si ko etango bino bozana ba en na bino mo bosala musique. Un musicien a kosola ba bêtise te o bato ba transmettre eloko oyo monina oyo yo retour na ba question. Eza ma hors gamme pona makambo ve mato ba ndobeta ngwa manka. Donc la historien koyela ngate na makambo babwaka mutu basala boy pona ngana sana nango nini nga nakate mission nanga ba makamba bongo na ba bassesse oza bassesse esprit nem to na ba bêtise na oyo na makambo so ezanga na mutu na mako to roloba ke ba musicien ba vivaka de yo bisanga ndeti bato musu ba ba kete musicien da na basi moko to musicien ba na basi ebele kala to fana aba musicien ba ba voyou makambe ebele mutu moko to linga mutu ba na mosi na aba na musicien siko tangu ka to beta masolo oyo to lo bagete wera za musicien mais a vivre lokola ba musicien na vie na ba vivre ke bana ba mama on na boîte oazo filmer azana makambo nini oteke aza responsable a vivre ka lokola musicien te dai ba musicien o ba vivre na vie aboti ko yada lo lengi ya batu wana te to sola masola musique o eza très important ba cher en tourno to balanda biso lokola ba gibeko donc notable ya commune na ngirenge donc il faut tous avoir ba respect na restaurant atmosphère ndenge kendelaka donc yo tous avoir ba réflexion makambo to bulaka donc to banda raté to betara ba bêtise moko ba lobaki boye bazongisa ki boye siko ngala tuno ka question bato nyoso tu oyo bato ba yemba kawana bana basi nyoso ba boka kawana donc bazaka basa ba musicien tous avoir na réflexion donc ça na makambo mususu mo hors sujet oyela ka mutu na makambo musique o komi na ko tenga madoki ngo be ngo ibase esprit ngala za historien to ko sola raté ngo monique na solio na ndenge ya luvanyum qui est bateau nyoto babwaka kawana donc c'est que tout on a babwaka kawana bayemba wana baza ba musicien question na tuni ba kito bima na makamwana to ya mama musique et ça biso bien on ça challenge pesami et pas ya artiste et musicien Phoenix Alobi lelo makambo ndenge zo kende ça date de longtemps entre rivalité to ba querelle o eza entre maison mère na wenge toniatona Adolphe Dominguez na Weranson il faut ba mbongo Adolphe Vanda, Ouera Vanda, si les plats artistiques, Troye Banani à l'équipe. Comment les laoué, comment les commandants, avant penana côté. C'est une étude liée à un musicien. Azapena ba preuve mon côté. Pena qui impolitesse na bango makambazo na ngwana. Yazana âge robeta makambote na edeyo na yé. Tango wenge do salama awa directeur artistique o yazo luka. To bimisa ba vidéo nyonso tout. Néo mona ke wera zo coach Adolphe a coaché Blaise a coaché Wenge Bobimba. OK. Tango ke directeur artistique ya stade o ezalaki ke pona makambo ni to ba son et lumière mouvement ni to bosala. Pourquoi Adolphe a télémarketé ke aloba ke boye ba vana nye tableau ba tu na bon kete bona combien de tableaux pour mona wera un musicien to za na ba tableau boye to sa wera mda sola na directeur artistique oyoyo ya ko gérer concert à stade ni Adolphe ni Blaise ni Batutu bavanda nie ba oyoka ni wera gérer
siko muta bongo o do tala makambe belé a robeta masolo oyo ba vidéo o tozolo ba ke wera chance na showbiz eloko tout événement ba préparation nyonso wera azo poche bango ke spectacle ezala bo chorégraphie borobina be manda chante ba témoin na be melia ba passer kusangila ba témoin na ba Burkina Faso na ba fikare baza na sincérité yekuta na retard mais ba coach qui ba Adolphe déjà avant déjà ya Luka raison tableau batuni bango wera kutena mundele ano ebisa awa to sala bo Adolphe yo nonza benzembo kobima nango la vérité mutami balé Blaise Bula yo rozala be chorégraphie to koya be poto zana son et lumière to ye baningini ya gérer wera bandi ko gérer bango nyoto to babandi eza d'ailleurs na retard na posa yango monike vieux wana wera linga ba problème te na bato balukele ba problème so boya na projet tonya tona et aussi la rivalité na wera so na maramunde timine wera na deux pour la claire bada niveau mon côté na hiérarchie ya wenge ambrime ko sabato te po parce que makambo Adolphe ayebisaka bango na kati ya wenge azana ye musicien normal azana ye nini ozo betanga lisolo soki yemrono président ya maison mère Adolphe makambo zolo bana ye ba yozo e pona la cause da mokitani ya la cause Nathalie concert na bango o ba betina Marie Paul adagi invité na tala ninga osala ba fausse note Phoenix yeto bule so azo yemba na ninga zo yemba na zo imiter la cause ya musicien te voya moto bango baza ba Maxi la cause. OK mais c'est inutile ana do beta la musique te ya ki azo kende ko beta masolongo na tali sheka ke concert ya wenge tango ba bengi ke tableau to sala elekelaki batebele tableau il faut to sala tableau ya spectacle il faut to kende muta tele marazala te so yo razala te to ngoto sala to ngobiso ba ventiler la logique des choses dans un retard à makambe belé po baza bata sentiment so qui Adolphe pendant ko saba on a kata tonia ki na wenge so azala azali lelo mode par rapport ya ba dire na ye alobi tata avant na tata 15 ans tata yebisaye comment la wenge maison mère ezala créé fondé c'est Didier Masela tata Adolphe Dominguez président tout sur la clair ninga kosaye na bango mibale ninga bakosama tout sur tango wenge kabwani balobaki banani bakabwani jibena wera parce que bango bazaki ba tête mais après wera nga ki de Canada tout solo la na yoko ke na obité se maramu do bandela oeda na ibitile nga na zo aider yo pour parce que bokosama na bata sentiment après avoir otia makeli oyo Adolphe loba obeta na Zénith oui abeta na Zénith pour parce que au sala émission au bossa na makambe belé car yo moko te po bazo marteler c'est yango jusqu'à présent ko batia epé pour le même jour parce que ba niveau mon côté o zo makambe belé ba sala pour parce que batu balobaka na bango po basala nini ki po baloba yo do beta masolo eta ke yo tanga ki Zénith awa nga o bati ko sala émission te soko yepa na nga o bossa na makambo te na bossani te o bossa na makambo oyo lobaki o bossa na makambo oyo tangaki aza na niveau ya guerre wana te oyo bato baolinga bacha siko kolo makambo ti lelo zo bengo kete silence siko tango ya leki siko na atindi Adolphe M so atindi yango mona siki soki muta aza na orchestre bakoye ba valeur e bato bakobundela mutu sans d'aller vite saki otinda bango wera po agaze moko na moko oyo batiaka makeyele wana abanga bango mpo baya banani po wera aza nkade esprit koleka bango nyonso to wana po esprit oyo togéra na makambo nyonso to totambola na makambo tu se wera mais ntango ye abeta lisolo kaka Adolphe kete bana Kinshasa nazoya kuna babengani ngai est ce que babenganaka présent orchestre konisa tozalaka clair ndeti ye ezali Maxi Lacoste bavanda na Adolphe makambo ebele ntango ke tata osalaki abengana Didier na kati ya tonya atilisaki banani donc bato lokola bana wana na tanga Noé pe bazalaka bana bempoli wana tanga Noé bazalaka siko fo tuna ye asala nini siko po parce que age ya moke asala nini toloba ngo mutu awelaka mutu azalaka te balobaka orchestre soki esalami union fait la force mutu na mutu aya na bato na ye Kaluji wera yene na kati ya wenge ntango départ eke est ce que alanda we akende pa jibi
mutu na mutu yaka na bato yango moneke wera rotala ke pilier po to yebi histoire ya wenge so oye na pierre na yo na obetele tolo te parce que lobi suka toka bwana yango monaka ntango ke wera atikali ye moko bato baolela est ce que bato yango mokili bando omona dolphe te baninga bakimi bato bazoloba baninga bakimi ye bazoloba kutu bakimi ye wera alobi ke te toreforme bato mosusu yango monike identité ya maison mère bango fo basengaka bawera nsoni mais sikoyo tosobola nano clair ye mwana yango lisusu ntango azobeta masolo ke Serge Mabiala sikoyo Serge Mabiala azala peti awera yoko sikoyo mwa kindoki ozomona basoxie azala peti awera avant kutu wenge sani esalima ekabwana avant kutu maison mère eza créé sikoyo ntango sikoyo moto akufi te donc bozoyela biso ke guerre moko obeya dans les villes oyo David Mombela créé po akosaki Adolphe asimisaki Adolphe touche ke nayambaki wera awa alobi ki yo lotaka biloko ya bachinois après avoir yo bimé ote odéclenché guerre te okobunda na peuple oyo nyonso to balingaka wera pembeni okotikala komona wera ata fungola a répondre ke makambo ezanga nango ntina nayebisaka yo mpo na boye kotanga nini nayebisaka deja yo mpo bino ntango tosala bino bemission botalaka na bino bemission ngana nazalaka attentif makasi nayebisi yo mo ndenge mele aleki bo tala mingi to omona sele osani aoleka abima aobima comme dans les vides mais faluka entraîne nini oyo ya kokotela donc c'est ça le problème encore donc ezala makambo nyo tout siko na tout ça makambo no tocha makele oyo après le 12 octobre bango bakobeta wa bato nyonso to ozomona bacha makele là après le 18 octobre bakobeta wa c'est ça le problème c'est inutile toyebaka korespecte bato toyebaka kovandaka kimia musique yo ya Congo oyo polémique na jibe na wera c'est le cas musique ya mawa pe et c'est le cas déjà data oyo ezali mutu na mutu aya bakosombaka kwanga na ye mutu na mutu aya bakobongisaka lobi na ye c'est ça le problème encore Konista tu es parmi bato oyo expliquaka vérité tolingaka du côté véridique na yo lelo même si Adolphe aza na niveau ya Weranson te ndenge bozoloba te c'est sa question te tokena yo po parce que ozoloba lokola te wenge eza na hiérarchie nango baadministrateur si basali wenge muzika mouvement ebimi Adolphe Dominguez c'est le bula baye tokumbela mouvement ntango balobi baadministrateur bakolo eloko na batravailleur sikoyo tokosangisa ngo na ndenge nini po testament oyo etikala na wenge na kati ya zaiko mpe ezali clan oyo bato bacréé yango moyen kosala testament nango eza te ezala musika mpe mulai oyo na oloba na yo oyo tozosola no clair wenge ezali 4 administrateur ya collège baogérer baadolphe bazalaki na bango na bainfluence oui mpo na bakolo baadministrateur basepelaki na bango yango mpe na oloba na oke hiérarchie ya wenge eza na guerre niveau par niveau tozosala assemblée te ezali ndenge esalemela donc ezalaki na bachef na batravailleur sikoyo travailleur azosonisa chef sikoyo ngai nabetelo maboko yozoloba nanga lokola te ntango na biso ketende na testament ya wenge bandeko boyoka lisolo ya wenge muzika ezalaki mokolo moko na dibaboma Didier Masela Weranson Jibe Piana Ale Makaba basangani basali wenge muzika mouvement ebimi Adolphe Dominguez c'est le bout là-bas c'est-à-dire quoi respecter 4 collèges wana administrateurs pourquoi congolais ti lelo alingaka kanga po ngana loba nini po bokopana makambo testament donc basala ngana zalaka te si Dieu bakotaka donc basala makambo wana bazala wana nyoto bango moko betozala na ba réserve oyo bateke ngana ko notre salon te ndenge komama na oyo bozobenga travailleur mais lelo Tony Konisa tika to mais oui c'est selon la tozobenga te sikoyo olingo bakisa neti nini o ngana zo komona yo olingo bakisa na bakiselo histoire ndenge salama hiérarchie ya wenge eza bongo mais oyo azalaki lokola travailleur na bango par rapport à 4 administrateurs azana banzembo lokola ma vie na mboso oyo balobi eza identité ya wenge est-ce que a mérité respect mwana wana to betelo masolo po bino bomu kolanda émission oye ko tuna nga boye to kotana kata histoire ezati même biso na histoire nzembo na nga ya mulolo e confirme wenge nzembo na nga ya kine bouger e confirme wenge bolinga bondi mate batemoin na nga bazali batangi banzembo wana
to le la raté sala musala lelo mutakufi azate nakata klawe nya mutu na muta sala makambusi ngai sala ngasi ko soni participer mawa guerre dans les vides au gars David Mumbele a créé Adolphe Alisco aye ba ko réfléchir. OK. Ce que tant on a beto ko nzembo wana kete jibem piana e monta welisa nzembo na ngai ya mulolo e confirma wenge nzembo na ngai kine bouger et confirma wenge ko batanga mboso na voyage wa na ma vie c'est tout sur na yo o dokende o ba la vie ma vie la vie dokende Adolphe na 4x4 a cheka 3e oh 3 voyage mboso na la vérité. OK. Papa 3 ti wenge kabwana asala combien de temps na wenge parce que était Adolphe a côté wenge na 84 au côté wenge na 84 azana concert moko ba betaka na kikoli concert ga moko ti na ndenge makamba famille ayoke na epoto na compte ya famille wenge ne mutezong sa Adolphe na Kinshasa na 1991. OK. Papa siko na kati ya wenge ndenge kabwani tango ba sala ke basali intervention rapide ataki denzembo Didier Masela tie denzembo wera tie twanzembo siko bandi makambo na tolo ba oyo batu bazwa kata ko réfléchir te version blié na mission possible. Didier Masela tie PDG makambo avec otia Nali Kelemba. OK. Wera tie Freddy Movadi atie Chantal atie na Kala Ibwini 33 chansons siko na makambo mono zolo bana bino na sentiment na ye pour parce que za mokitani à la coste mais amakara la coste respect eza lolenge na bango omoni ba pile Adolphe azwaka o kopone kete baza ba impoli. OK. Na longoli mutu te baza ma ba trop impoli no mona bango tu yeza mokitani à la coste siko tanga finga la coste tanga budara la coste est-ce que nzambe alikola sepela na on a calculé ben c'est mon moké bana wenge za 4x4 ada fanika la 3e na maison mère acha combien de nzembo en général quoi ndeti 4 Papson ayocha ache Papson ize bon na hérité était ici oh konisa vous comprenez ngo na intervention rapide atie D mission possible na version oubliée. OK. Allez matabisi ya remix ya voyage wa pour les là comme dena ba 7e sur ba 8e voyage na ba modification ka c'est inutile ngomonaka bazalaka mbanga ko loba nzoka nde konisa ka kanga ona mutu pe na tio contre mie de rozana makambo te ba argument obino bokoikolo koloba de ce bolongo na sujet de bokebo bo luka bo distraire mutu ata na charge faut se payer ça une affaire 9000 personnes ou 10 000. C'est une distraction à bateau pour le bibino bozalawa. Wapi. On a bénéfice na mamba boule kete. Toke na makambo ok na kota déjà si idiot. Tiraima oh ouais rapé ça doit puissance cité. Allo bako mona yebo ya tinga pourquoi. Bozo ko pele teke te ouais c'est malin. Ouais za muto atala ralobi na. Adolphe abi que ceux qui ouais leki na TV atanga akombo na été. C'est kadara na posa te bozani na baguerre oyo dolingo dans la pompée. Ah OK. Otala ngote. Po tuna ngai ete po parce que sera leki na te vatanga ka kombo na ngai a éviter kana ye po yebike ngana na droit ko so na ngana yote na za droit o memelo pe guerre te siko pourquoi ba to ba comprendre ka te siko mona siko kete ba to tinda ba to te ba to ba ko fungula grenade na guerre mitraillette ça que wera tinda ba to tinda ba te ba to ba hotel maga bango moko ba rappeler qui tu es. OK. Tout ça n'ingato comprendre siko ni wera evita na Adolphe ko banda wenge ti kino lelo a evita na yeye na koswa na leki nanga oyoyo te papa na koswa nanga na yeye te Adolphe aloba bien déjà na ba déclaration n'est pas confrère na bino popol mukelenge ke wera tanga akomona ngate ngape mbutu na nga makambo na ye te de wera evita Adolphe tongo ava ba buzo bote sani ekom siko mutu evita kana même ko tanga na kombo na yo bino mon pays pas boté courage ce que boya bien émission atanga kombo na ngate c'est inutile bino botu na ngape makambo na ye dana azamala wera mtazo éviter a éviter etongo siko batu bozo na problème siko bozo yani aloba akoloba te banda kala wala loba te bongo lelo ye moko to lekele ko toela ni na ye
donc aza conscient que lelo nani ba balle perdu yo ezobeta etali ete po parce que alikilaka yango te exemple typique po mona makambo mosusu oyo tolobaka na biso kaka oyo esengeli na biso kaka po tosani tolobaka na biso kaka mpo na basentiment dia tosisaka makambo oyo oyo mafomela vema mai Félène de Poni CP privé bambote na yo oyo nani oyo ranson eza ko ba émission na tindele kutuka kala tala siko ba nini nango le 1er juillet 2025 atala te soko tali le 22 juillet 2025 atala te soko tali nyoso tu atala atalaka biloko oyo te vomie basongisongi nde bakata mokso batindela vie okutani na ye okata botindi botai po okutana na ye otaliseli maboye nde avanda mpe nye atali yo na makambo ebele ebele ya biso ye moto afinga yango asalelanga mpe publicité esili nango atalaka yango te baémission tosalaka oyo were atalaka yango te vomie moto akata siko ntango toselaki te makambo oyo bato bazoloba réponse ya garçon wana mokitani la coste yo peux certifier le Congo bonnet ndenge eza ndenge tant la coste alongwe tonya siko ba rekita ye po parce que a interpréter la coste siko pour interpréter la coste ndenge nini ezalaka siko la coste sera do yemba do seka siko ye pa kama oluka aseka kebele nzoka nde akoma te o remplacer mutu te po parce que mutu kotika la mutu yo zaka yo mais alobi bilo na tout la coste yemba yeni mtapesa la coste kindoki la coste yebina yete to sola no ya kindoki la coste yebite la coste na départ na ye alongwe na yake na ye yo ye kosala test na sima pe na kati ya tonia tona la coste yango bokutana te la coste tanga ye kovanda mwana nsengaki bomengo epai akendaki esengaki te zonga na maboko ya papa na ye pourkui panga ye naloba nini mpona likambo yango ya noel na suka wapi mpo nazwa raison partout bapanzinga sangwa mabe pourquoi bozo contribuer na malheur na nga et pourtant naza mwana wera ye non toza na makambo biso na otu siko bango bayaki comme mokitani abeta siko masolo moto kuta ye onde bozali na podium moko bakosaka bino te masingunda bozongaka na histoire bango siko baye ntango départ ya la course tonya ekomi na bese bango basali nini baye siko ntango obeta masolo lokuta oyo siko moto atika bino akenda mpe bokutana te na kati ya orchestre obeta masolo ne poa ndikasaka mpe na problème personnel na la coste ye sikoyo yango akendaka siko koyemba siko ntango la coste na fiere ekure eleki te na ndenge ya dynastie aliye sikoyo ayekoya po abike ndenge na makaka la coste vraiment kete fait Richard de Poulivier na kopesa nga te napesa ta eloko wana po parce que na mwede ya la coste abike te il faut contrat il faut mona makambo ebele ayemba ntango ayembi na fiere na dynastie bato oyo baya vraiment na baproblème oyoka nzembo te beta te ata na nzela aza nema mesi ya mokie mpe aza na droit obetaka masolo ya musiki te voilà merci beaucoup Konista Sagi ya mboka voilà donc je pense que to solo lina Konista boyo qu'il fallait Konista aloba par rapport à actualité par rapport mbala sima koyelanga ba bêtise bano te parce que na histoire ya musique même ya concert ya wenge 4x4 tout terrain akotango te Konista yo po beta biso mutu mais bango bazo affirmer bazala te ngana obetelo masolo ebele bazala te ti ba wenge ya musia ya basuka pe ya ba 97 parce que wenge kabo le 9 décembre bazala te ngana obetelo siko nde okutana nga na regretaka siko ti boyelanga mo émission elinga bato moko boye na histoire ya musique ya Congo bazala na bango te pour bayaka pe na bainformation ke tozala bafani ya wenge tomona bawenge bazobeta bazala makambo ya lokuta azala mwana commune Phoenix Kasavubu te akoza cham so atali concert ya Kinzinga wenge na ba désordre kitina kalpon na champ hermo sege na batterie taluji na champ titina pando yemba faire na champ parce que emele ayaka te pela ayaka te concert ya Kinzinga Didier Masela na mazana ya grise
avandi amata pe na podium te moto abeta base c'est Christian Mabanga et comme na tongo na 6h poto biso to zonga ngiringir bana njili bakangi ba fere ba bitoyela ki bino te na bakaluchi Kako mona ba a lever les rideaux moto abeta ngone da rasia tula na tout choc soit bala oye baka passer ba benga terminateur ele pas mi gagner ngana ko benga eso na moni na ko benga etungula bao ngai le Terminator ngana ko benga esiko tungula bao camarade na ye aomo na ye bate so aoma kufa o bandoko yemba na esiko aomo na tango wana tango ke makamba sia tous les simbite tango Didier Masela alonge maison mère sali mouvement bango ne muti baye ko yemba epai ya epai Didier Masela aomo na yebite so akufa siko tungula bao anobeta basi Terminator epasi atu OK mbata siela na batterie na biso na kinzinga na siko na tongo na contrôla bilongia bato nyozo tu wana mwana njili o ayebi concert wana wenge 97 na juillet OK o ezoke na okabwana bango nyozo na bazana na bango donc c'est inutile faut boza la kata na beta masola wenge ngalo okende ba concert wenge même na bazeka ba dopa ça jambo donc bato bakozwa droit ko beta masola ba wenge za lokwa ba Pexi Tumba OK dopa ba Golf Kizola golf pété OK Pexi Tumba golf Kizola te golf Kizola makamba ba wenge na poto golf Kizola repoussa na te c'est ba Pexi ba wenge 4x4 tout terrain tout monde ba Pexi te sa be meli ya biso to yemo bité Pexi Tumba ba ye na voiture na roye biso Renault 4 te d'ailleurs Renault 4 te Renault 5 ya grise ba tia ba ni na ngwana ya ba chango ya ba comment dirais-je ba chango ya nini ezala kutu lettre V pour ba 94 kutu e comme ce que ba W e comme na ba 94 ti ba plaque na opesi la wana siko mutu azalaki na vola Dieu le père dia tezwa papi dia tezwa azalaki wana Pexi Tumba na emela alias bazala 4 personnes avant que concert ya wenge ebeta mutu ano beta Big Star na ndenge ya spirit ou Pexi Tumba ebisi bango to gelé pour Big Star yango nimte no sani ebane ko beta tange beti wana évide et ko kende na makamuno surtout wana après avoir ba Pexi Tumba na kata ka biso makolo tina concert on ezalaka wana na 1993 OK na Terra Bondo après deuxième test na mopo parce que premier test na bongina na bandai na moto bongisa deuxième test na bongo eyaki na Terra Bondo troisième test à confirmation qui va confirmer Melia ezalaki na terrain ya Sosa OK nakasavu siko Pexi Tumba déjà bazala déjà wana deda o ba robeta masola wenge eza ba Pexi o benga ba di mouvement na ninga ba réalité ngona de to bongisa ba histoire te tous alors vraiment na conscience vraiment na pesi mbote pataki ba forme ba biso déjà ça déjà officiel o ezara déjà place ba lava ba car na Bruxelles makamunya surtout wana donc faut mona roi net ba taki ba forme ba ina ba innovation asika ba koti ba makambe belé po ba ye ba ko aider vraiment ba na Bruxelles ba makamunya to ba Tomi Lutala ba Trésor Pembele ba Gigi Makumbi reprend ba Hervé Selemani na pesi bango bambote ba Guillaume Onokoko Ligi Lomboto na pesi bino bambote pour parce que dans ba position de tout dans la Suisse so ça donc ils ont la réalité wana auto robeta maso ce que bisanga siko muto abeta lisona 93 OK muto robeta le ba concert ba wenge na makambo nyoso tout ezala boy donc tout ça la réalité makambe belé yo nga na mona nga makamba forme na ko surtout karaté pour parce que pour na nini nga nazomona déjà egetoye avant na pas francas jise na kinga na veni bambili Khartoum et pardon Chaba asosa pas francas et kolia elumbe lumbome ya wana be na komona bien nga egetoye akomi na hôtel minor opa hôtel minor siko biso toza makambe belé wenge ensemble to ba réalité belé ndenge kendela donc c'est inutile ozomona ke mutu moko boy bazala bonga tata nzambe salisa ngai na bimi na bonga na basima batu po parce que au mona ke mutaza mokita na Lacoste akoye ba valeur ya musique ya Congo nde Lacoste
na droite ya ozwape mokitani na musique te mokitani nazoloba mokitani ya DJ Lacoste donc soki Lacoste azalaki te ya koki koexiste te po parce que donc photocopie te mpe akoma te c'est inutile babetaka masolo oyo te take biso tozali wana na mwa de vocaux ya Phoenix oyo yebi nayebi te ayaki kointerpréter Lacoste esoma makambo ezebisanga yango ata mwa vocaux na ye moko bona tona. Merci beaucoup, cher fidèle internet. C'était là, Konista, Sage Mboka. Donc, félicitations, Konista. Biso tozalaka, tosengaka moi et l'autre. Mais la ba tout est ba histoire eza ngé belé. Ba histoire ma robeta musique pour. Ezo sala pe ba na maison mère bien, ezo sala pe ben internet bien. Histoire musique par rapport ya kolekana bato wana. Ko saka na te Mars Ngunda, nga na liana Lombo Makiadi, na liana Viki Longomba, na liana Verkis, na liana Taboulé. Na avenue Kingabwa numéro 52 et pas Anne-Marie. Anne-Marie wana nièce nanga. La mutu muso romona na tanki ba 83, 84, 85 na lia na Franco na balombo makia na batabule na banani. Na lia na bango po parce que Anne-Marie biso daki na Kingabwa 33A. Anne-Marie azalaki na Kingabwa 52A. Donc mère na biso ne mutano olambela ba Franco ngai na courage na ngana lia na ba Franco. Donc na histoire ya musique oso na beta yango. Na za vraiment venate pour na ça vécu na ezala makambo onga na mona bango boeto vana bango o pe bato ba chama kele lo bazwa pe chance ovana bango te. OK. Ya omene ke lo mo makele mi kufela ki ava ki impolitesse ça ni. Ça qui nana. Merci beaucoup, ça, j'aime Camille Cécilie. Je pense que ma fidèle internaute, ma to malingara Konista, bozala kiwana pona kotala pona kosepela. Nandenge Konista rappelle sa rabiso sagesse naie. Donc merci beaucoup. Zamba bakisela oye belé pour tozana on a besoin na ngoto bénéficier nango. Dès que tu tombes sur cette vidéo, olingaka Konista partager, commenter et kosala biso bien, c'est seule force au copé sabiso na ba moment où tous en ont besoin. Konista les derniers mots par rapport à l'émission et puis ba salutation to kabwana po aweza parler na yo tokoya ya kaka. Donc maloba na ngai vraiment pour na s'adresser na bateau nyo tout besoin na bakabal contre wera photos à la claire. Bio to na souci que léopard elongwe ba wera nde bato tombola bendele yako ya Congo. Si on a bateau bazana bango na place té oya ko beta musique dans ndenge makamuna to so et kindela donc c'est inutile to la na bata bongo de to bima na distraction ya bato nyo to bazo la biso ba connerie bazo la biso ba kabal moko be makambo zanga na mutu na makolo pour ba vexer bata gichasa ce qui ma solo ndenge nete to za vraiment toujours direct mutu azana do beta ma solo musique oyoyo ala na siège oyoyo akemba na siège oyoyo azana makambe belé to vana na biso to mona ba sorti médiatique pela pela reconnaissant na makambo mais atalaka pe avantage à visa. OK, c'est inutile mais na histoire ya musique il faut to na respect à makambo neto mona la musique na biso c'est ça le problème que ngwana de to za na ba réserve donc ya mutuya faut to ba ko bongisa lobi na biso. Merci encore na boss Cisco Kitenge les millionnaires kolo ayeba ko batelo homme d'affaires et à tous les millionnaires na kati ya Zambie vraiment Cisco Kitenge ba yebisingo za na kati ya Kinshasa kolo ayeba ko bongisa makambo nyoto et ko sala biso bien. Merci encore na boss Papi Matalata la Matos yana Didier Matalata la Dodo Maziza Motema Valentino Maziza kolo ayeba ko za na yo Sam Kuku le nécessaire Motema Aimé Kuku. Merci encore on a Guy Beko Motema Blandine Beko staff atmosphère na kati ya men na Portland kolia komela so kuta na gibeko moyen vraiment dans la problème maladie na nzoto na yo et ça te kuna bio na bio flash aller flash à retour bio na bio vraiment gibeko notable à commune Ngiringiri kolo ayeba kozana opo parce que banda déjà makamba gestion makamba gérer batangi ça fait nuit de temps ça date donc yo yebi makamba ndenge nini ki et kendela déjà to yebi valeur ya gibeko. Merci encore on a les petits tando Motema Madalena Sephora kola batela Dudu Tando Motema ya Laura Nzoko donc kolo abatela vraiment Dudu ayoka Vonvo ayoka Pera Kitala molobela bana Fokobel grand-père Gauthier Muteba kolo ayeba ko batela yo. Merci encore les soso na Paul Biya Niki Dienga papa yoyo trésor bangulinga mambula petit Chico Pululu Théo Lukoki fallait tout kutala na mère mais tout suite temps kutala na mère te ba contre-temps Makambeleke Bele. Merci encore les sous na Dani Ndiovola, Kofi Ndiovola, Alino Kabu Verdano, Kolo Eba Kobatela Bino, Gelor Manganza, Eric Pira penalty vala Benzambe a facilité notre la bien. Patrick Difouana, Adonis Katendi, Mandela Weston, Te Barobong Sara, les petits Santa.
kolo ayeba kozala na yo makamunyo to ezala bien Chichi Batista Peggy Kinzonga Dadi Kinzonga to yeba kobongisa lobi na biso ngambo ya bomo etondima et a toujours mabele OK ba to yeba ko faciliter makamunyo surtout et ko sala biso bien o na robosa na lisusu te qui na vie na ngai vraiment que o ya mutuya vraiment na lotala vraiment Brader Mavinga motema Maria Midenga Maria Midengi mama na Bradley Mavinga donc mama na Chloé Mavinga Fatou Diengi donc kolo ayeba kozana bino Ixil Mavinga Melki Mavinga bangonde ba famille na ngai vraiment na suki na ngama. Merci beaucoup Saji Mboka balobi kolia komela na kati ya Portland na men maison restaurant atmosphère et pas ya Gibeko olinga kolia ntaba ya soupe olinga kolia ngombe ya soupe olinga kolia michopo ya ntaba balobi restaurant atmosphère ezawana donc kolia komela commande pe na parler koya nango quoi donc merci beaucoup Gibeko depuis les États-Unis merci Mayo Star notable ya commune Ngiringiri notable ya commune Ngiringiri o lo bana ngo ve na koni Star Gérard depuis nuit de temps quoi Gibeko bambote na yo ve na ngai Mayo Star ya ba Mayo bambote grand frère maman Césarine Tumba to pesio bambote la gouvernante la reine to pesio bambote Sephora Nanga bambote na yo mama Nazuzu bambote na yo venanga Philippe Timalembe escalier ya Lola na pesio bambote élevé Mushingombe PDG Raman Kota na Rotterdam bambote na yo venanga Dem Boss Dem Mundika na Lyon balobi ve Boss Dem Maxingunda zolela depuis Lyon na pesio bambote na pesi bongo mbote na venanga Pablo Kitambala balobi Maison Pam Service bambote na yo venanga Nicodème papa na Brackley na Malus bambote Sephora Nanga bambote na yo na bosanité Tania Kailos depuis Belgique maman na Zouzou bambote na yo mouvement populaire MP3 général manager donc yo yebi quoi manager mouvement populaire na pesio mbote senga mon frère à moi ya depuis bambote na yo Félien de Poni CP privé Olivier Bongo na pesio bambote idée de génie Robert Ebinazai bambote na bino tout botala kabiso nzambe abate la bino po tokozala zala wana biso kufina nzamba opesaka makasi poto servir bino donc botikala bien à bientôt bye bye.